bandeko ya bolingo mbote na bino nyonso na ba oyo bamesanaka kolanda biso na radio Retour à la source ancestrale. Tosali quand même ba effort ebele tofongoli site na biso moko www.tango ya ba yindo. Donc okoki kolanda biso na YouTube petit kaka tango ya ba yindo na YouTube kolanda ba émission oyo nyonso tosalaka na oyo pe tokosala mokolo ya lelo kolanda ko na YouTube na tango ya ba yindo. Toujours ndenge mo message ozalaka lelo nazo recevoir de ce pona bino le messager qui poulou. Messager qui poulou a ele biso lisusu lelo thème ya sika. Tokolobelela lelo makambo etali ba prophète. Mingi toyebika ba prophète ya ba mindele, ba Élisée, ba Moïse. Mais lelo pe biso pe ba yindo tokolobelela pe ba prophète na biso pour que totali sape na monde. Na ba milieu ya ba yindo pe tozalaka pe na ba prophète. Donc lelo messager qui poulou yeme oyo to bengi messager qui poulou ako limbola na biso ba prophète na biso ya ba noir to bossa na te que touta na royaume Congo. Donc pour ne pas trop citer loin, chaque côté à l'Afrique, chaque côté à monde a bazana ba prophète na bango. Mais mondele a memela biso ba prophète na bango oyo koma kole na mitu na biso. Mais lelo to ko bimisela bino pe to ko yebisa bino ko biso moko pe ba yendo to sana ba prophète na biso. Ezala ba o ba kena na États-Unis ba o ndenge ba mindele ba teka bango ba kenda kuna boyeba ke bozape na ba koko ba prophète. Donc lelo messager qui poulou ako talisa biso ba prophète oyo ya royaume Congo, plus précisément tozwi kaka zone ya Congo RDC na Angola pe bazana ba prophète na Gabon pe na Ghana pe par ce temps là. Mais lelo biso de tokola ba Congo avec K tokolobela ba prophète au Italie ba Congo comme royaume Congo, autrement dit Congodia totila. Messager qui poulou bonjour. Bonjour Yemoro, les grands journalistes de Luz. Na pesi na mote na grand plaisir oyo tondisami na kati ya motema na ngai na Yemoro Mike Sona, le grand réalisateur ya oyo tozokobenga lokola émission radio et télévision Retour à la source. Mais pour le moment tolobi ke tokomi na www.tangoabayindo.com. c'est que na kati ya YouTube obetika tango abayindo mba moko okaptire biso na ba réalisation ya makambo nyonso to. Mais plaisir na ngai ezaka ke lelo siko tolobela makambo etali ba prophète bantu ona kolakisa siko ke bokasi na biso lingo zonga. Donc ezali solo on voulait kimbanga lobaki uta le 3 octobre 1921 devant le juge Rossi na babengi capitaine Tiz ona ko limbola ete vouloir ou pas mutu moyindo akuma maele koleka mundele. Donc lelo nga na ye na tangela bino parmi les 65 prophètes disparus depuis 1717 na Matadi Mayo lelo to cité kaka 30 prophètes. Tobai tozana 32 basi 33 mibali ko balimwaki pe to komeka ko signifier Matadi Mayo wana tozolobela eza nini puisque lelo bato bakomi ko telengana koluka ndeni ba ocha kimia na kata mboka Congo. Mais tomoni réaction ya mupepe ndeni ezobengana bato elingo lobake bato nyonso mokili fo bayebake eza na esika oyo bakoko na biso balobeke soki tokene esika wana tobeleli kombo na bango à travers souffrance nyonso bamonaki bakodélivrer mokili. Ça veut dire Matadi Mayo nde toyesko oyo tolobela ngo mokili momba eyeba yango puisque tosala ba effort. Donc il voit même pas filmer Matadi Mayo mais église kimbangiste abandai ko poursuivre biso be atiri biso na prison. Donc nazana bino lelo yo malobomboka journaliste pona to meka kofongola mabombani ya makambo yango. Messager, merci le lengo pesi moi flash pona oyetali ba prophète noir, autrement dit ba prophète bantu. Messager na moni ko ke trop na lombango ngana ningi to pene moke pour que peuple bantu, plus précisément peuple africain noir oyo ezana royaume Congo ba sosola pe baye maintenant vraiment toza pe na ba prophète toza na ba prophète na région na biso, c'est-à-dire na royaume Congo comme ndele tango yakaka ezalaka royaume Congo aye na colonisation a poto libiso ba culture wana nyonso ake yango na poto, c'est-à-dire na Occident ba tripoter baye lisusu na ba prophète na bango. Messager na lingo kende malembe toza na bandeko ba botika na États-Unis na Europe balingi pe baye ba culture na bango baye est-ce que il se pose des questions, est-ce que na royaume bantu tout le monde dit en Afrique Congo avec ka auto ba baloli comme na C baza pe na ba prophète. Donc meka olimbola biso moke nani azalaki prophète oyo ya liboso parmi ba 65 oyo cité comme on l'a vu lelo cité ka 30 nani alekaki peut-être ko lekate parce que tout le monde na côté ya mondele tango yaka na culture ya christianisme azolobela ba Élisée ba Élie plutôt ba Moïse. Donc chaque prophète azalaki alimbola ka basina
donc biso pe limbola biso talisa biso ba signe au ba prophète bantu ba tikela biso o biso ba yindo tozo négliger tozo ko bungisa kaka ndenge wana na lo moke na tikelo micro vraiment au talisa ba peuple bantu au baza na Amérique na Occident na Orient pourquoi pas en Afrique baye pas que toza pe na ba prophète o ba loba maloba ti lelo tozo vivre yango mais tozo mona que eza lokola ba prophète occidentaux moto ba prophétisa dans or temps eza ba prophète na biso noir biso bango ba yebi bakila na biso bango ba yebi ndenge biso tozala ko vivre ça dit tant na zolo ba biso ni ba koko na biso donc limbola biso moke ba prophétie na ba sino yo ba prophète ba tika toke na tikilo micro bon matondo mingi na ton sami na plaisir à trop na kombo nzamba bakoko na biso ka ndenge toyebisaka bato koelele ete kati na biso nzamba azali kopesa linongi na biso ekundola bamakambo ebele oyo ekobikisa biso kasi lokwa tembe ezali puiske bato babungaki nzela na bango kuta kala bakotaki na foi en Christ oyo ebebisi bomoto ya lokoso moyindo solo biso tokoloba yango polele ete makambo ya Matadi Mayo. Donc on a tout débuté histoire autour na ngoya ko citer bino 30 prophètes parmi les 65 prophètes au bazaki disparu na Matadi Mayo. On a en 1717 to lobaye que Matadi Mayo ezali le rôle allié sacré à l'homme noir, donc ezali le rôle la premier marché mondial au bande côté ka esclave avant Zanzibar. Ça veut dire Matadi Mayo to ngamaki na 1717 elingo lobani ba mindele bayaki na politique ya kokanga bakoko na biso nyonso bazaki ba prophète to o bazaki sacré bazaki na puissance nzambe pour tout le monde ambanza velela. Bakangi bango batie bango na ba caisse po ba mema bango na Rome sikotango bazoke na bango na nzela ya Bakongo po ba bimisa bango na nzela ya banana il faut batia bango na auto benga lokola place à transit na siège wana Matadi Mayo eza le roi marché bande koteka batu nyonso o balobelaka nzambi mpungu ndene batsala siko place wana baye batie 65 prophètes place wana na kati ya ba caisse bango nde babelelaki nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela ba caisse wana nyonso epanzani mpepe makasi esangisi bango nyonso balimwa ça veut dire que limwa na bango balimwa mabele pasuka bazinda na sa mabele esala libulu mo bwezanga profondeur yango to nito ebisa batu nyonso ya mokili ke soki batu oyo lelo bayeli biso ba église bazobetela biso masolo ya soi-disant mpepe mo boya Kaina pe batu bakoma kondimela yango ke mpepe moko ezaka ya Kaina biso siko toyesa bango ke mpepe Kaina existaka te puisque banda toyoka masolo ya Kaina na tomona mpepe yango te malgré bakosa biso ke limusaka batu ezali ka secret ya place onga na zolo bela ya Matadi Mayo nde mutabande ko bimisa mpepe soki bimi ezo tika mutu to ezo dévoiler ba vérité ya makambo po eza na kati ya molili ya mutabongo wana ki mpese abimai na butu tanga ozonga po azonga na forme azalelaka mutu soki akutana mpepe ya Matadi Mayo toyo akuta atikali mpese omoni elongi na ye mutu mais parti ya corps atikali na forme ya nyama oyo ya azalaki donc tokoloba na mukuse ke Matadi Mayo ezali libanga na yo ezali koyeba babilembo oyo bakoko na biso batikelaki biso pona kolakisa biso bamabombani oyo ekofungola bomoto na biso mobimba pona tokamba mokili mobimba pe ezali na losambo oyo tokosala ya invocation des esprits planétaires pona koleka ndelo ya BFF. Donc pona koleka ndelo BFF kuna bato kota makama Matadi Mayo tokolongola oyo tozokobenga lokola mbongo na baposhi na biso tokolongola oyo tokobenga mapapa tokoti makolongulu. Donc ezali esika oyo Kimbangu azwaki première puissance na le 18 mars 1921. Ça veut dire amataki dans l'espace 9 mètres de terre akitisaki nzombo oyo alia utaki nango na pelle Z na C pe tanga sisi le komata na espace ko kitakitaki a changeaki forme. Ça veut dire kotaki na ko ba benga lokola terre sacrée. Donc Matadi Mayo eza lokola miroir ya bakoko et ko délivrer mboka na biso. Ande batu ba okende na stade des martyrs. Toyoki batu basangana ba pasteur église nyonso na église kimbangiste. Église kimbangiste oyebi yango bien ke kimbanga loba ke poto bikisa mboka na biso Congo to pe to délivrer monde ba guerre si la ba trouble oya ba confusion si la faut to ke fungola ndaku wana. Lokwa bino batikela bino fongola biso to yana fongola ba benga ngo libanga ya Jasper. Jasper yana ezali première pierre oyo utaki na Sanza na premier siècle première année ya notre ère babantu ekitaki likolo ya ngomba bangengenge. Donc iliko baketo bakanga Kimbangu na prison ndolo bakati mike abimi 7 Kimbangu après disparition etanga bima na nzeta kinkole oyo ya baoba esika bino botongele ngo lupangu bino bakimbangisa bozo bomba biso to yesiko na force d'attraction ya récupérer ba lien nyonso puisque chaque lien ezali na réponse ya délivrance oyo ko pesa biso na kati ya ekolo mobimba donc na ko lo babongo deko messager na lingi o meka ko limbola lobeli BFF
Bisso, normalement, vous êtes responsable, il y a Ono Sozolo, nous sommes juste là pour faire le lien, c'est-à-dire pour l'Akisa, culture Oyo, connaissance Oyo. Donc, messager, mais quand on a déchiffré BFF et moi j'aimerais bien que les messagers, tant que sur le prophète, donc, mais qu'on fait sa connaissance, il y a un prophète noir, bantou plus précisément. Parce que ce qui est là, vous allez peut-être m'excuser, c'est une question que je me pose. Ce qui est là, tu bandit par exemple, pour lever la église. L'église, elle a toujours un père fondateur, un visionnaire. L'église, elle a un père fondateur, un visionnaire. Mais moi, je crois bien que la partie à l'église, na Fumugimbango, na église, et Zakaka Moto 1, mon passé, c'est le visionnaire de l'église. Et des ceux qui, à côté, on a à côté. Donc, messager qui pour nous expliquer biso BFF et l'ingo lobandenge nini et oko lobana biso lisusu le lenge nini ba prophète bantu ba bungaki bato basalaki ko kangama na kati ya caisse ko lobi ke ba invoquer nzambi en pro après ba bungi expliquer biso place wana est-ce que eza magité de ko messager qui pour matondo mingi sona landi na bokebi nyonso na koloba yango polele ete soki toloba makambo matadi mayo elingi koloba ke les 65 prophètes noirs autour de 32 basi 33 mibali au bali moi place wana ezali esika okimbango alobaki ke tosala ki twadi ça veut dire que limwa na bango to babeleli nzambe pour mutulendo ya mbanza verse ça veut dire bakanga bango na ba caisse pour mimo na Rome bakende kozwa puissance o bango bazana yango ba travailler na yango pa ba mindele mais bango siko ba pesi biso retour ya makambo ete lokola sanctuaire béni na biso. Ça veut dire ba kesi tomba ba beli nzambe pour pepe moko ya makasi ba kesi nyonso epanzana ale bango bazingami liboke na bolingwa bomoko ya bonzambe pouf balimo siko kolimo balimo mabele panzani bakoti na kati ya mabele donc tant bakoti na kati ya mabele salaki libulu ezanga profondeur siko libulu wana nde ba mindele ba yesu ko ba bétonner yango basali petite maisonnette o eza na grandeur ya toilette o na oloba batia yango na dimension ya 4 portes ba porte penda ya minene pe chaque porte batia yango 5 escaliers donc ezali signifiant 5 escaliers batia na chaque porte et la puissance il y a grandeur à 510 millions de kilomètres carrés au dolo à 5 continents mais les 4 portes ezali puissance il y a 4 points cardinaux il y a monde. Ça veut dire il faut te démontrer ce qu'on est ni trop ça là. Vous êtes au est porte on est est makam ni trop joie. Vous êtes au ouest makam ni trop joie mais base fixe de la frontière ezali le landelo ya suka. Vous ezali ko empêcher to pe ko dévoiler secret maléfique nyonso po ezali ko kanga mokili. Yango ba ko na biso balobaki ete matadi mayo ezali grande puissance de gloire. Ezali na force d'attraction il y a ko délivrer monde. Ezali na puissance il y a ko stabiliser ba esprit maléfique il y a ko déstabiliser ba esprit maléfique nyonso. Azali na puissance il y a ko zongisela biso compteur ya makambo nyonso tout en zéro. Pe azali kozongisela biso oyo tozokobenga lokola historique na biso au grand complet. Donc ça veut dire na kati ya makambo wana toloba ete bakoko oyo babungaki na kati ya matadi mayo bazalaki 20 koko ya famille ya nzinga oyo banzingo bauti na kati ya royaume Congo. Na kati ya 20 koko wana ya famille ya nzinga tokozwa lokola koko nzinga ye moko azalaki toza lokola na koko mvemba azalaki toza lokola na koko pembo azalaki oyo tobenga koko pembo nzinga azalaki koko nzinga lukeni bazalaki toza na 15 koko ya famille ya kiamfu na kati wana toza na kiamfu ye moko azalaki vita kimpa azalaki esipa vita azalaki lukalakala pe oyo babengi Fatima bazalaki donc matadi mao eza nde tolobaki ezali miroir ya bakoko abimisaka nyonso na poasa pe adegageaka to pe aopesa biso oyo tobenga lokola changement ya fréquence. Na kati wana su tolobiki toza su na 15 koko ya famille ya mwata yamfu na kati wana toza na kiamfu toza na bakwilu toza na ndombe toza na bukanga toza na lonzo toza na musuku toza na oyo tobenga bayanzi toza na bayaka toza na 15 koko ya famille ya oyo tobenga lokola ilunga mbidi. Donc kuna na kati toza na chokwe toza na pende toza na bakati toza na baluba toza na muluba. Ça veut dire dans le 4 décembre 1959 dans ma Belge va poser qui première pierre na matadi mayo robo do ya kawana. Ça veut dire makambo na l'église qui mangisa yebi ngo bien il faut ba yeba ke na 1997 ba yamaki délégation ba jeunes plus de 38 jeunes. Parmi les jeunes, on a zalaki ngai ko kipulu toyaki tozaki na matadi mayo boboyaki biso to kota
mais boluka bo identifier esprit nini oyo etindaki bino siko bopesa biso nzela tokota maintenant toyaki kuna boye musa biso salaki te biso saki musalo kimbango atinda biso tozwa nzete ya boulevard du 30 juin nzete babetaki ye masasi epai ya capitaine braconnier oyo azalaki envoyé spécial ya roi Léopold de Kombo na ezalaki messe Jacobis abandi otambola munduki mo babengi yango Moser Sengande ye mutakanga kimbango na boulevard du 30 juin abeti ye masasi na nzete oyo eza lupango ya ambassade ya Belgique abeti plus ou moins 9 coups de balle nzete wana efongwama ye kimbango bandi oyemba nzembo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio nzete efongwama kimbango akoti na nzete ndakende kobima na nzete baoba oyo eza na kinkole akomobikisa mbala moko bamalade c'est-à-dire biso toyaki na 1997 boyebi biso bien boidentifiaki biso toyoyo asu na 1998 toyaki na journaliste oyo ya RTNC babenge Papa Rémi aza témoin ya makambo otomema journaliste po ba filmer ndako na matadi mayo to lakisa batu ke soto onyo kwa masoto fongoli 4 portes wana te fréquence na biso yo changer to tozaka sous ordre ya colonisation donc to andoko dépendre kana batu mususu lelo monde to bungisi identité na biso to zoyeba isusu lelo monde to sala te donc pona kosukisa avant na zongo sama loba pa journaliste na loba ka ke esengeli batu ba ete makambo biso to zoloba ya matadi mayo to bombeli mutu te donc na réalité na loba ke ouverture ya porte à est puisque azana 4 portes azana porte à est azana ouest azana ouest azali na sud azana nord donc na kati ya ouverture ya porte à est azali na puissance ya ouverture du monde pe changement ya mokili pe azali na oyo tozokobenga lokwa champ magnétique ya kozongisa oyo tozobenga lokwa ya kozongisa compteur ya mokili mpona tokundola mayema leka kopesa biso oyo tobenga lokwa définition nette ya baesprit véritable ya purification ya monde oyo tobenga lokwa fongola matadi mayo tolobi ke ezali libanga jaspe donc libanga mo ya mangengenge ba messager da balataka yango so tozwi ouverture ya porte ya ouest tolobi ezali kozongisela nzambe pe bakoko na biso matondo na nyonso oyo balengelaki mpona ekolo na biso to pe mpona eleko na biso ezali puissance ya revenu ya maye nyonso oyo tobungisa utakala so tozwi oyo tozobenga na mabele ya matadi mayo ezali na nzete mo babengi sanda ya Congo. Dans standard ya Congo wana ezali nzete oyo et dévoile la vérité. Dans standard ya Congo ezali nzete oyo bomoni ba messager ba loni na Congolo ya badara. C'est nzete elo na mapamba te mais apato na yango to tchaki mambanga mibale na se. To tchaki libanga moko o ba musulman ba osela ba bengi en pierre noire, ba bengi yango kayaba to pe kaba, ba yibaki yango précisément na Congo. Totie libanga na se tozwi pe libanga oyo touti oloba ya jaspe ya mangengenge totie na se nde toloni nzete wana eza lokola topiki misisa ya bendele ya mvulusi kimbangu ata boye boboma bokoka te puisque bato ebele baza lokola badongola meso bakanisi peut-être ke soki balongoli koko mangongele babomi makambo nyonso eya ebisa bango yabike eya aza kimbangu ayeki otikela bagene kaye en charge donc kaye en charge ya lokola atikaki yango toyeba siko réalité ya makambo oyo ezoya so tozwi ouverture ya porte ya sud ezali nini ezali kotombola makanisi na biso ekundola bozindo ya mokili na nzambe mpona kotombola capacité ya bomoto na biso donc en réalité azali na puissance d'attraction ya oyo tozobenga lokola pesanteur ya mobimba ya bomoto na biso mpona egarde oyo tozobenga lokola équilibre ya kobongisa mokili mobimba pamba te tokelamaka batu mpona tobongisa mokili mais non ke totiaka batrouble ya kobebisa mokili puisque so tobebisi mokili biso nde moto kozala condamné na souffrance to mpe na baconséquence oyo nyonso ekomarke mpona kodétruire biso donc mpona kosukisa toloba ete ouverture ya porte ya nord ezali conclusion mpe oyo tobenga lokwa précision ya détermination ya nzakomba to mpe nzambe bakoko na biso mpona bolamu ya mokili mobimba pamba te nyonso oyo nzambe asala mpona biso batu ezali kaka mpona bolamu na biso donc elingi koloba ke nde nauti koloba ke église kimbangiste ayebi makambo nyonso tozoloba botika kotambusa batu bitambusa oyo tokeluka kimia na stade kozwa kimia te na kombo ya yesu puisque bakoko bayebaki yesu te babayi makambo eza na matadi mayo donc eza lisusu makambo kobomba te soki bolia corruption oyo rome atindelaka bino biso toza sikoyo na dossier mobimba ya en charge oyo tolingi tokutana na bino mpona tolakisaki ata bino bokimi mais mosala oyo ya biso tosalaki ya kozwa nzete ya boulevard du 30 juin nde mvulusi kimbango alobaki bana bozwa nzete eza boulevard du 30 juin botia yango na molangi botia mai wana boke bosopa na lupangu wana ata bango baboyi kopesa bino nzela bofongola boyebake mopepe wana bazipa na beton ekobima parti ntango bokobwaka mai donc daya tobwaka mai tobimisa daya mopepe
wana botika na ndako wana eza ndako ka ebobolo apamba mais ezosenga reconnaissance biso nyonso tokende na bakonza mboka mpona tofungola bisika donc nga na boyi koloba bongo maloba nazongisi epa journaliste mpona tomeka oyeba ndeni tokodécortiquer makambo. Le messager Kipulu aza responsable na makambo azo loba biso tozotalisa kaka oyo osala o messager Kipulu osala ya Maroc. Messager Kipulu na monique ok trop na lombango parce que au définir makambo itali ba 5 portes, mais est-ce que na parmi les prophètes, ce sont 5 prophètes noirs bantou plus précisément ya royaume Congo banani o batikela ka biso basine c'est-à-dire bilembo o tozo mona tilelo et pour bilembo wana et c'est-à-dire elongwa et sengeli to landa lokolo na bango banani batikela biso ba prophétie basine na bango to mona nek ba Moïse basala ba prophétie baloba que non bana ba Israël pour avoir kende na terre promise pour les gars telle place pour les gars telle mboka pour contrer bato boye. Est-ce que parmi nos prophètes bantou plus précisément du royaume Congo les anaba o batikela biso ba prophétie o tozo mona tozo non prophétie prophète kingandi motalobango prophétie oyo prophète intel motalobango et ce qu'on meka na kolimbola biso o talisa biso vraiment pour que tous soient maillés les pétés maintenant nous aussi les Bantous nous aussi les Bantous nous avons des prophètes qui nous avaient laissé des signes et que ces signes là nous les voyons, nous vivons avec les signes là, c'est-à-dire nous vivons avec les prophéties que nos prophètes nous avaient laissées, c'est-à-dire parmi les prophètes il y a aussi le prophète qui nous avait dit des prophéties automonaka avant Mondela Yaka Lobaka déjà que Banananga bako mema bino bako koma boumbu okende makila poto bako bossa na ba famille na bino ba mususu bakufa kuna pe poso moyindo akoma Mondela poso Mondela akoma poso moyindo. Est-ce que parmi les prophètes ou le 65 prophètes noirs na royaume Congo ils en ont mususu te batikela biso ko batalisa ka biso ekoki kozanga te nde tokuti olobaka tokopesa précision plus ou moins ya 449 esprits ya l'homme noir puisque tolobi bamusulman baza na 100 moins 1 dans 100 moins 1 na epesa biso lokola 99 djinn to 99 esprits so natali na 570 papa oyo aboti Mahomet kombo na ye Abudala aza descendant ya Abraham asambelaka ala te mais asambelaka Yahweh nzambe ya koko na ye Abraham mais lelo moi bamusulman baosambela ala. Donc tant que tu as makambo wana koyeba identification ba kombo nzambe nde to kota na bosindo mais parmi ba prophètes oto lo ba ça veut dire mbulus kimbango balakaka depuis avant 1er siècle bakoko déjà balakaka koko mama nzinga o apesa mboka na biso kombo Congo alakaka e ya mo na ebisi batu nyonso na monde entier que le 2 juillet oto ana fête munene ya mama Kipavita ona to sepela ana mboka Maroc donc o za discours ko yana opesa programme wana to communiquer nango na suka mais ona bakoko o batikaki prophétie à part Kimbangu, Kimbangu aza mvuluzi mais azali prophète te donc to classer mutu na mutu to yo mona ke Kimbangu aza prophète te batu tout bayaki baza na sima ya Kimbangu bakoko tout bayaki bazaki pe ba puissant par exemple na oto benga lokwa 1500 mwana mwasi moko bimaki babengi ye mama otozo benga nzinga wa créer partie ya village ya ba Congo babengi village Matamba atikela biso ba prophétie atika mbeli ya luyalu nanzadi inkisi atelemisa mbeli likolo ya mai. Et là, la place où tu as tu beta ba losambo ba délivrance peut rejoindre ma bombe ni o eza na kati ya mai wana place o ya tikimbeli à part wana na 1500 wana apesa biso définition ko rappeler biso puissance nini o eza na kati ya mboka na biso Congo ya moni mikolo ezoya avant to comme avril il faut tout ça déjà émission ya ko pesa batu bayeba l'avenir politique ya mboka Congo pe ya monde puisque mokili lingo bando trembler. On a préféré tout ça avant 4e mois puisque 4e mois fréquence à mokili ko changer. Trouble ko kota mokili batu ba ko na tembe makasi ba vérité bando ko bima batu bando bima bango moko ba lo ba vérité. C'est que maman na tanga lobaki aloba ni abike Congo ezali mboka oyo ba ko changer ngo kombo te. Muto ko changer ngo kombo ba ko bimisele elima moko azala entre matadi na boma. Komo le ko zala mbengu. Elima wana abando ko kanga batu nyonso ko bazo ya pona obepisa lokuma Congo. Atie bilembo oyo ezalaki pona résistance ya force ya mboka ya biso Congo atie le kwa bilembo ya mabende ba bengi le kwa cuivre topé motako ezali force élémentaire ya kwa néantir oto zo benga le kwa ba force maléfique nyonso oyo babwakelaka bato babwakela bato bambasu o kotindela bato bakisi ko dominer bato ko yiba ba chance bato ça veut dire songa na za câble nanga ya o ba bengi le kwa motako force nyonso muto osala maléfique pour a détruire nga et bando yokanga na libende wana eza champ magnétique eza na 34% ya capacité na yango ozomona siko mais muto asala ka nkombo na ekoko panzu
alors tu as toujours na kata descendance autre benga lokola ya 5e roi du Congo kuna na royaume Congo mais maman koko nzinga te mais maman nzinga o abunena ba portugais na 1666 alobi asali 87 ans pour na kopesa biso définition net to yeba ke école Congo ba changer yango te bana mokile banda boti ko mona mbisi jamais na kata mai kombo na France asika jamais mokili bande banda bo mona elembo mona kata mokili ba benga ngo Amerika asika mais na kata mai Congo aza na mbisi ba bengi Congo asika na kata mai Congo aza matiti moko etambola na fleuve Congo ba benga ba Congo asika ba Congo asika na eza ba puissance o mutu mwindo sengeli akota na bozindo koyeba définition eloko na eloko ba pesiye puisque ba Congo asika na ba koko bande ko sela yango mwana so ba ibe mutu ba kozwa yango na pio na ngwana ba potopoto na ngwana ba bambi mwana a eza belema o ba osangisa pona ko bloquer esprit e ko tungisa molimo ya mwana epesa ba chaleur to pe e détruire c'est que bakoko baze belé ne na olobaka bakoko nyonso ba bande kolaka ba prophétie na bango na conclusion bande kolobaka ke biso ba jeune to ya lelo c'est que biso sko ye to ye ne to lobi ke batu o baluka e makambu ba se préparer puisque bakoko na biso ba e makambu ya ba religion te to lobaki yango déjà que ba religion e ya kikoya loko ya kikoya soki le église ki mangisa bimisi yesu a mutu mwindo ba kanisa peut-être que bazo kima lokuta mo bo basipaka pona ba se justifier non bazo kota yesu na libulu. Puis c'est un bobby que Bobby Messi Yesu wana papa qui solokeli papa Dialungana zana azamwana kimbangu selon bilonde boko sabatu mais bobby que kimbangu azamu envoyé spécial de Jésus pour bokoma yango déjà que église de Jésus-Christ personne envoyé spécial Simon Kimbangu donc elingo ba que papa Dialungana ndem tatindi Kimbangu donc bobby que fimbo akeke lezo la bino bobangelo bomoko te mais boyeba ke soki batikaki mibeko bolingo misala mibeko balobaki tozwa mibeko batu te bako bakulisaka te bako babatizaka te bateme eza mwasi mama tanga boti mwana kombo akopesa munoko mboka yango na bateme toazo na droit te ba yo cha muntu na mai babatiza ye onoboye ba changer kombo tala lelo ndenge bebisi mboka donc tozo kende nzamba bako na biso alingo kangola Congo alingo kangola mokili mais ko kangola Congo ko kangola mokili batu nyonso batambola kina bokeseni ya kobebisa ekolo wana bakochola. Ça veut dire que déstabiliser. Puissance maléfique nyonso tout ekobeba c'est que bakoko baze belé oyo baloba ki ke bokeba bana bakoya puisque son atel quoi na 5e siècle na omona le roi empereur Clovis ayaki auta mboka oyo tobenga Rome na loi ya papote apekisaki bakoko na biso nyonso balata babikoti na bango ba puissance apesaki accès kaka ekoti ekotika na puissance akolatama ezali ekeko ya pape maintenant na hôtel ekeko papa lataka babengi yango oyo tobenga le roi elambo papa lataka babengi en vêtement angélique esami na 3e siècle 34e année bopone bango ba privilégié ya biso te ba privilégié ya bango ya biso ba condamner yango yango tobike to botami toye to zongisa bokasi oyo ebungaki biso pona olakisaka bakoko baze belé oyo batika ba prophétie pona bolamu na biso nyonso Uchiwana Kolanda, le messager qui poule, comme je le dis toujours, qu'il est responsable de tout ce qu'il dit. Mais sachant que nous les Noirs, nous avons des prophètes qui avaient également prédit sur l'avenir du royaume Congo. Je parle seulement du royaume Congo. Donc les prophètes, je crois bien que l'émission donc suite nango et salama après avant même le 4 avril le lenga lobi toko ça la émission spéciale sur l'avenir politique il y a royaume Congo c'est-à-dire il y a région il y a Africo Italie Congo na Angola c'est ça le message qui oui avenir politique donc to lobi la Congo parce que to lobi Congo il y a même dans le centre du monde il y a on est sa biso ko to dévoiler monde donc à suivre la prochaine fois, tu auras une émission sur l'avenir politique, il y a Royaume Congo. Donc, Bandego va mettre ça dans Bisso, propose ça na YouTube, Tango, Yaba, Yindo. Merci et à suivre.